Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. L'air est grave, peuple congolais, Bokoto, Bokoto, Bokoto. Lelo tozana commandé so yiki yiki. Tozo beta ba vérité lelo awa peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Diaspora ya France, bana Paris, bana Paris, bana France. Le 17 ezali jour historique. Na 10h, na porte na mir, na matonge. Journal lelo ezali grande mobilisation. O toza kobenga diaspora congolais ya France. Boya, boya, Congo ezali en jeu. Ndoki ya Congo aza kokoma awa. Totelemela ye biso nyonso na bengi ba diaspora ya France. Ba diaspora congolais boza na Suisse, na Luxembourg, na Hollande, na Belgique, na Liège, na Verviers, Courtrai, Gand, La Livière, Namur, Mons, Anvers, Ostende, Denderle, Aloste, partout ba Congolais bozali, ezali jour historique ya mboka na biso, tozo koma histoire ya Congo libanda ya mboka, na sengi na bino tu bandeko, l'air est grave, l'air a sonné plus que grave, il est temps ya ko débarrasser Congo ezobuna na bato ya IDPS, to sukisa bango na ba Rwandais, soki bakanisi ke biso tokobanga bango, yo pino zolanda nga moteta liba, toi tu crois que bokotianga père, tozalaki na bino abobandaki kobangisa ngai te, naliaki na bino, natambolaki na bino, siko boponi ka na bino ba Rwandais, bokomi kosala ba video, toko menase yo, toko boma yo, bozokota na ba réunion, bo menase ba Congolais, na ba nganda, mais boza maladi, boza ba maboma, et toutes les façons, service à renseignement ya ba Belge, et ezoluka bino partout, bambila bazana ba tenue civile, ba yebi ki bolingi bo agressé bato, mais bokokutana na yango mardi, bokomona bandeko na biso a Kasai, o bolingi, o botiki Félix Tshilolo boya kota pepe, bandeko tu ya bandundu na zobenga bino, bandeko ya ba Congo, ya Katanga, bandeko Équateur, Sud Kivu, Nord Kivu, bandeko na banoko na nga Kisangani Boyoma, na banoko na nga Kindu Maniema, na bandeko Équateur, pas de négociation. Yangwana na remercier nando na komisara Nzambe, boyebi Nzambe nde kolo pema, merci tata Nzambe, elongona mona na Yesu Masia, na pesi makasi pe courage na ngai, na bitubatu papa Kimbangu asalaki, papa Kimbangu bituma na onge, po lobaka na biso ke bana na ngai bilaka bakobinda libanda bakotelemela mboka wana, makila ale moloto ya Floribert Tshebe yana bazana, na les diaspora les plus courageux, baboma frère nanga Arma Tungulu na Kanambe, mais motoyo, to bengana ki Kanambe ya ye, ko soutenir, ba partenaire na ye, Félix Tshilolo, yangwana to bengi badani bo makila badani bo teti, Rossi Mukini Chimangalo baka teke, IDPS au gagnant baki le peuple gagne. Boye bango bato IDPS betaliba, mardi, mercredi toko gagner bino. Na spirituel to sito nyati bino, boyaki ko bunda o tokase bo bundela mabele, nzokone bo bundela ndeko na bino, bokozala humilié depuis histoire ya bitumba oye banda, bokozala humilié na niveau moko, ba Congolo tu bozola nanga na 4 ko ya planète, boya ndenge mibali bayaka, boya bobanga eloko te. Tozala ba pays de droit, eza droit na biso ya ko défendre Congo libanda, etake monguna ya Congo azoyawa awa na Belgique. Ba makila ya Kasai ya chef coutumier ya Kamuna Sapo, ba makila ya bandeko na biso ya Yumbi, ba makila ya Uvira, Bukavu, bolimbisanga bato bazobenga ngai ebele na bakini, batu natation kotoyo, ba makila ya bandeko na biso bakufi partout. Nous sommes déterminés. Yalora Sokoko de Makambo, merci la délégation na Yalora Sokoko, parce que bakomaki
do tozo bunda bitumba oyo bango bakanisi ke biso tokobanga bango tozali awa nous sommes déterminés bande kutu bosalaka na Belgique ya ba docteur ba infirmier ba aide soignante tout bosenga congé mardi na mercredi ezali journée oyo tokozala déterminé mpona kobundisa ndoki ya Congo illettré bourrique oyo asalaki igence de faux babelge na bajournal na bango le soir bajournal libre na ba RTBF balobaki ke Félix Tshilolo atanga na classe oyo alobaki te kazwa diplôme do asalaki igence de faux babelge tozozela bino bokanga ye tozozela bino abe moto wana abebisi réputation ya université na bino un illettré azalaki na ekwiti awa komela bamasanga ba whisky mobali ya basi ebele kilikili kobotiaka parci pala yango wana bandeko na ngai toye komotive bino ke non nous sommes déterminés moto akobaki bolanda kutu bamakelele wana bakotiaka te ke o boketi tokobeta ye tokoboma baboma kombe kanambe okuta abomaki bango na kasai kanambe oyo abomi bango na siège ya idps kanambe oyo aboma arma tungulu babomi ye te banegocie bazolia bokoya koboma nga mpo nazotelemela Congo na kosukisa bino na nkumba bakoko na ngai et toute les façons Félix Tshilolo yozila tombolaka avion okutana na avion aya Laurent Sokoko nde makambo bobeta na kuna na likolo mpo oyeba konsekansi ya moyibi na yo ndoki ya mwana mobali olotika barwande bakende oke kowelisa osala dili na barwande Congo ezali ya barwande te Congo ezali ya batuti te Congo ezali membre ya famille ya IDPS te et toute les façons bitumbo tozobunda eza ya baluba te muluba tu oyo akokota na bitumbo akokutana na yango bitumbo eza ya bangala te mpo yo mongala akokota olobaki nazodefendre barwande bitumbo eza ya bato abandundu te mpo moto abandundu lobi nazodefendre barwande bitumbo ezali ya bakatange te mpo yo katange akolobaki tika na defendre Jeannette Kanambe oyo azali mwasi ya Kanambe na couvrir bitumba oyo ezali ya bandeko ya bakongo te mpo yo ngai okanga na mona bakongo na bomba barwande bitumba oyo ezali ya bato Sud Kivu te Nord Kivu te Kisangani te Équateur te Kindu Maniema te bitumba ezali ya biso tu bakongole ndenge bakoko na biso balongaka Léopold de ndenge tozolonga Félix Tshilolo okozala humilié Tshilolo okozala humilié Tshikololo okozala humilié bandeko bolimbisa ngai bapela bana inikile ezobenga ngai trop donc bolimbisa ngai parce que baétudiant nde bazobenga ngai bino baétudiant inikini fe botelema inikini isa IEC botelema parce que l'air est grave yango wana naza lelo ngai moko te naza bongo na komanda eso ya Laurent Sokoko ndenge kaka tosololaki ife komatisa bitumbo likolo tosilala na baro napesi na komanda eso ya Laurent Sokoko oyo balianga nunde abengaki ayebi teke biso mpe toza en direct ya komanda eso mobilize nano bongo nazonga Bon, peuple congolais, mbote mingi na ya Laurent Sokoko, donc hôtel des monnaies, donc puisque mbongo ilala ka ina mbongo balala ka isika moko. Donc va finir drame moko donc ya Laurent Sokoko, merci mingi. Je pense que Léon a un peu brutal et violent na ba déclaration nanga surtout na ba taliban o bazo linga ko menacer peuple congolais oyo aza ko revendiquer ba droit na ye. Biso to lobi bo peuple congolais le 17 toya ebele. Toya ebele parce que toko tiki la te ba médiocre ba ya kokotisa biso na ba bêtise o bana na biso ba ko futa lobby o biso toko futa lobby parce que ba engagement o ya ke kokota ye Chilombo eza ko concerner mutu nyonso soki yo boyi lelo ko telema yeba ke makambo yo kokanga yo à la longue ça veut dire quoi tout le monde a même la babisika nyonso mabele ya Congo ezali lupango ya Tshisekedi te eza lupango na même lupango na bango po etekama il faut ba se concerter bango tout bazala d'accord pour lupango etekama même locataire soki héritage ezali à famille batiki bolingo chata locataire esenga kana no bo consulter nano bana tout batutu oyo bayebi ke baza
baza concerné na lopango. Mais comment ça se fait que makambo ya Congo Chilombo azokende ko signer ba accord na ba chinois, ba russe, ba allemand. Je pense que la ligne a expliqué un peu problème moké oyo na ndenga zoya awa boyi ba likamboni ezoya sala awa parce que bato ebele bazoye bazokanisa ke Chilombo ay awa po ya ko confirmer Chilombo azoya ko zwa lumbe lumbe ya diplomatie. Chilombo azoya ko zwa lumbe ya kimaki na États-Unis comme akosa ki ba américain ke azoya ko déboulonner boye baké awa azokuta makambo wana lisusu. Le problème ezali ke makambo ezoleka na Congo eza makambo ba grande puissante. Yango ezoleka na Congo pour le moment peuple congolais. Chilombo asignaki ba accord na Kanambe te. Kanambe azaneka parrain. Chilombo asignaki ba accord na ba Russe. Asignaki accord na ba Allemand. Asignaki accord na ba Chinois. Ateko bakiza lisusu ba Japonais. Accord oyo asignaki wana ba Américain na ba Belge. Ba Belge ba se retrouver te. Parce que ba Belge na ba Américain lelo bazaki rouler par bazaki nini bazaki rouler na Allemagne, na Russie, na Chine. Ba ngonde ba yako kosa ba Belge na ba Américain ke ba longola Mobutu. Tant wana Mobutu azaki na problème na ba Américain na ba Belge a priva bango ba intérêt na bango ba kota pona koyako koyebisa ba Belge na ba Américain ke biso toza tolingi to longola Mobutu na botika to longola ye. Et ba Américain ba sedaki et en tête ya bato ba usta travail wana ti lelo ba Allemand. Ba Allemand baza très dangereux na makambo ya Congo peuple congolais. Yango bozo mona ke même Allemagne ke ko tia usine ya Volkswagen kuna ça veut dire ba VW. Ake ko poser yango kuna donc aza sûr que Kagame akotika la wana ya ko continuer toujours na exploiter ba minerai ya Congo. Chilombo aza koya awa peuple congolais toza ko bisaki Chilombo ya wa po wa confirmer été. Chilombo azo kuta wa lumbe ya diplomatie. Baza koya ko yibise Chilombo fa qu'il se débarrasser na mutwana. Chilombo azo ya po ba tie le tapis rouge ba betre maboko te. Mais biso quel que soit bazo tia lumbe biso tokozala wana yo taliban. Yo mutozo kanisa koza makatsi. Boya jouant toko betana. Jouana toko betana. Parce que bozo mikosa bo kanisa ke soki bo sangani na place moko bo sali liboki ya mbwa, bo kanisi batotu baza balia ka mbwa. Non. Biso tolobi boko tia biso na kati ya médiocrité te. Boko teka jamais Congo total la kabino bo été. Place bo kende ko signer ba accord na bino. Ebele to monita ba mama oyo. Ebele ba mama bo moni wana bazo balati ba maputa chi Félix. Même tango lumbe zalaka bazalaka te, tango to marchaka bayaka te. Ba nyongo ya banini ya ba makelembe leki bango ali. Nzela mukuse to lata mama to ndima dani Tshisekedi Félix apesa biso ba 400 €. Bino ba mama boko la te. Hein? Boko ko la te bozo mona teke boko mi mikolo sengeli bo se respecter bolinga bana mikeba ya ko manquer bino. Makambo politique basakana nango te po bato azokufa. Makambo politique bato bazokufa. Toza ko yebisa bino ke peuple congolais le 17 boya ebele po awa biso na ba taliban il faut to sila nanano. Il faut to sila nanano po ba taliban ba lobaka ebele. Le 17 boya ebele peuple congolais. Ils en marche. Boya na soko ye 14h en tout cas beaucoup ta na marche yango ici parce que Félix va remettre à 13h30. Ça veut dire biso il faut to kuta déjà na 11h 10h 11h 12h. Donc 10h déjà to wana ba 11h 12h to kuta ni wana to marcher to keti na ministère des affaires étrangères. Donc koya na 15h te po kuta marche te. Boya ebele bande kona biso bana Paris ba mama ya Paris. Bo se mobiliser. Bo louer ba voiture. Na yoke petite sœur nga Maserati o abimi na ya komi société ya nini ya essence donc o yoso baligi ba tira ngo carburant Maserati abimi pe agara. Bon, c'est bien en tout cas Maserati en tout cas wana petite sœur na biso alobaka bien biso tolinga basi ya boy. Na moment oyo mwasi azalaka te mobali azalaka te. Na combat mutu nyonso alataka pantalon. Biso to na mindu kite mais combat la biso eza médiatique. Pression eza médiatique.
merci mingi na petite sœur nanga Maserati na sepela ndenge olobaka mwasi azalaka bongo eza ba mosusu papa bino bokende kaka biso tozosambela toza besoin ya priere na bino te toza besoin ya priere na bino te toza besoin ya priere na bino te. La foi sans les œuvres est nul. Sans les œuvres c'est nul. Yo fandi lika kosambela bazo boma bako non osambeli obimi pe na ko manifester bino ba pasteur boza quand même motema malamu botika peuple ya ko manifester mboka eza ko kende na moni ba pasteur mosusu bazalaka ozo kende ko ozo olati même t-shirt ya mutu mais bino ba pasteur bao Congo ebongi oza aventurer hein na za sentiment oza aventurer Congo ebongi wapi mais soki ebongi zonga na Congo ti oye kozonga osala wanini zonga na Congo famille no eza kuna zonga kuna kendo fanda kuna aventurer a pasteur benga za sentiment te au Congo na monitor na oti kuna ebongi entre temps zongi awa mais pourquoi fandi kuna te ba entreprise comme ebele bino nde bakola société na Congo ana bino ba pasteur bo fongola ba entreprise ebele na Congo te yango moni ebongi po ba entreprise na bino eza ebele na Congo boza ko se retrouver très bien peuple a pesa ka bino ba mbongo bozo lia ka ba mbongo ba pasteur moko aventurer cobiste ava pasteur moko ninja karaté chaque jour okosa mwasi na yo toko bimiso ba secret esi bino ngana za camarade ta peuple congolais to ebisi bino ke les 17 na les 18 ekoyinda awa bo fanda la banda koute mundela zolinga atala si c'est vrai Chilombo biso to accepter ye bo bima ebele bana envers toza besoin na délégation tout le monde a délégation président bana envers to ebike bana envers boza ebele bana envers toza besoin de délégation ya bana Namir bana Liège kuna nde blague te pas bezoyema bana Liège et pas petit na biso li mbo li passa boya ebele to ebike ba combattant bazali penza bana Namir bana Verviers bana nini bana Charleroi et pas papa Tom boya ebele parce qu'il faut Chilombo amonake soki ya sakani na ba taliban asakani na peuple congolais te le Congo n'est pas à vendre soki ya kanisi ke ndenge ake koteka lo nini ake koteka Congo batutu bakondima ngo te peuple congolais bino moko motala koma Kagame muto aganga ka chaque jour baza na problème ya espace parce que mabele na bango komi peuplé donc il faut bazwa mabele mosusu ba agrandir mboka na bango mais aza kosenga ba réfugié na Namibie ba pese ba réfugié po atia bango wapi atia na Congo tango akutia na Congo biso ba congolais to bando bunda ba érythréen to bando bunda na ba somalien to bando bunda ba djiboutien donc azo ko implanter bango na Congo parce que première loi ya bato ba bimaki na Israël o Kagame asenga ki implanter yango na Congo yango bomona ki période moko boye bazolo baki ba Rwanda bengani ba congolais bazo zonga pa na bango c'était les réfugiés réfugiés ndinga za propre boy réfugiés zo lo ba lingala ta lo ba Swahili ta lo ba Kikongo ta lo ba Chiluba te awa na tangi 4 langues mais awa to uchi komona ba biso to 5 langues 5 langues yango ezani mais tozo mona ka bino ba taliban mais tango babomaka bato tomona ka bolobaka te tango babomaka bino ba soi disant biso ba yanke ya Bruxelles tomona ka bino te ba pere bobombalaka bobangaka biso toza ba yanke ya Bruxelles biso to mettre to sali 55 awa boza mibali ya zoba po tango babomaka peuple na bino bolobaka te mais biso to bombaka te to lobaka toza mibali ya solo to lobaka ba vrai villageois o biso bana kin biso bana poto yango ya yo oya poto ya kimukolo obota mawa oza flamand oza wallon soko oza na Bruxelles awa o biso bana Bruxelles oza wallon oza flamand yebisa ngai po to yebi zamboka ba flamand na ba wallon yo za wapi ba ventire bo bando ko bana intimida ka batoto ko ba robeta bino ba okanga bino basinga bomoni bato ba basi na bino awa peuple congolais boya ebele ba mama Bruxelles to moni ba mama kolabo ba bimi bino ba mama biso bobima ebele bola kisake ba ko boma bazo boma bana na bino bobota bino ba mama bo to bo souffra 9 mois ya zemi ko bota pasi boliesi biso na ba pokolisi biso na ba pasi mais lelo baza ko boma bana na bino lokola banzinzi mutu oya zo protéger mutu azo boma batu Isaac Félix Chilombo Chivube wakanambe mutu azo ye mutu a protéger ye eza makamba ko expliquer te lelo kanambe azo tambola na moto ya munene na kati ya Kinshasa bien protégé na yazo protéger Chilombo
muto aza ko protéger muto abomaki ba ndeko na bino Kasai. Mais tala ndenge bozo yamba bozo betela muto protéger Chilombo. Mais biso bato tota ko dénoncer to ko beta bino boko mona ba malade momoni mwasi na bino azawa. Bino moni biso to basi na bino. Bo uti ko teka Kongo to tike la bino. Po tango to bande ko budela Tshisekedi ya kolabo ya kufa papa na akende la lui faire place azali. Tozaki ba tribaliste te. Tango to bande ko bundi la vérité des inene tozaki ba miyibite, tozaki ba to mande fo ya salité te. Boko yoka tokotika bino te peuple congolais. S'il vous plaît, boya avant 12h tozawana. Biso tout na matongi na porte de Namir. Boya wana to sengi na bino ebelete présence na bino kaka. Présence na bino ko lakisa ke Chilombo awa balingi yete. Togo fanda boye bino moko bomoni koma bana na biso ba racisme eza na kati ya ba école. Bana bakosisa ba classe ba kende kosala wapi. Bako pesa bango ba misala pamba. Et pourtant tozana mabele o mayele o bana batangi mayele a poto. Soki batala bino moko éducation eza na Congo. Exacte? A oti kolobi école gratuite. Mais bota ba école ango. Bana ba fana na mabele, bana ba ko malikola ba brique. Siko école gratuite ya moyen nini. Il fallait d'abord commencer à kobongisa ba école. Otongi ba école bien otie ba ban, otie biloko tout, après otie école gratuite. Mutazo tanga Nicolas aoko mana mukongo moninga na mukongo moninga na atie mukongo boya atie kaya zo koma wana lobi école gratuite. Et comme école s'il peuple donc place ba to ando tanga 50 ba comme 120. Mais ba kotanga bien ta. Même maître ango kotangisa bango bien ta. Pourquoi bolingo bo sakana peuple congolais boy? Ba fanatique mo pamba. Boza ko ya ko sala ba discours na bino ba appel na bino tribal. Après bokanisi ba to ko banga bino. Omoni soki kaka na wayambo bokosi awa penza oyoka penza ba teti ya bamboka tie. Oti ko tombola mwa libende na yo na ko beta yeso ngwaku na yo yoka nsinga na ko banga yo. Yo ebinga sala 12 mois na liboma tambola na 5 mois. Soko bangisa ka bakino bangisa bato bazalaka azo banga dans les vides. Biso to banga dans les vides biso to mi bali affrontement. Après boko mona ngo les 17 na les 18 boko mona peuple na biso ko répondre bana Londres. Bolanda ba kolabo bali bambongo te boya ebele bana Londres. Bana Londres boya ebele s'il vous plaît. Defata mbongo futa billet bo sangisa bo tshaba karbira boya ebele surtout bisika to tshaka maile na biso bana Paris. Oui bana France bana Lyon bana Grenoble bana Paris donc bisika to tshaka maile na biso obingene mobuta bandolo bakena tshaka maile na ngaba na ba beret rouge biso to tshaka maile na biso na bana France. Toyebike kuna soki babimi pa mopiku bana Paris botika te Belgique eza bastion ya ba kolabo eza awa bisika totiaka maele na biso bana Lille boko satire boko mona peza bana Lille tolingi to mona délégation ya bana Lille tolingi to mona délégation ya ba yo muto yeba ka France bien po yo fanda kuna wayambo po tambola trop. Il y a Grenoble. Il y a Grenoble, il y a Lyon. Bana na bosani bana Marseille te, bana Valenciennes, bana Bordeaux. To bosani bino te ba kombo nde leki belé bana pa siko base bana Paris. Bisika to tia kamaele na biso ba base pesa bana Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. On ne parie pas à Paris. Donc boye bake tozana ba équipe ya makasi. Ba pichucho mongo ba kobima kuna ba Maserati ba nini ke ba jeta kabuya ba ipo aiza ba mettre ba kisiabola ba tala boko vivre makambo encore ba groupe tout toza d'accord que le 17 to okuta biso to ba américain toyoka na kate mais na makambo extérieur to ko bundisa bino tozongi na position na biso ya ko sololate. C'est comme ça les combattants to ko sololate mais to ko bundisa yo. Boko mona ke ba groupe tout to kozala contre bino jour wana. Boko ba no manipuler ba to boete peuple azo kufa na nzala bozo ba 400 € boya ko pesa ka bato awa. Est-ce que fonctionnaire azo salaire à combien? Fonctionnaire $100. Soki ba changer ngona franc congolais ça $60. Mais boya awa boya ko pesa ba mama oyo bazala ba kota ba makelemba azana mbonga makelemba te bo pesa 400 €. Asali nini? Asali wapi? 400 kaka boy.
mbongo ba contribuable bokomi okabango boy yo Félix na mwasi na bozali na mbongo wana bozaki na mbongo wana ozaki na ndako na yo na olue oza na kiti moko kaka na ndako na yo ekangami na mir boy oh Félix okosakana na bato te bino ba adorateur ya Félix boye bake mibali baza na Congo mutu ako intimidaka mutu aza te toko bundisa bino ti peuple na koma libéré et toko conscientiser peuple na politique mo akosakana sur na peuple wana te. Eh, comment bolingi bo banda ostia ba tout na pesa ki abuzo ba ndingwana ya Laura Sokoko yende maka ya lera tala so au moins place oza soko lingi otanga ya Laura Sokoko boza quand même na limiema osali boy ya Laura Sokoko alingi akota ya Laura Sokoko nde makambo omoni ya Laura Sokoko nde makambo donc peuple congolais tolobi boye le 17 tokuta na matonge koyana na 15h te po kokuta mututé tozo bana na 10h toza na 12h plus tard 12h30 to bandi marche toke place wana kozala parce que il faut pas sentir que congolais azobate o izalaki Tshisekedi afandi kaka boye apesi mot d'ordre la sia de mbongo bolandi te biso za olobi to vérifier nano est-ce que makambo via zoloba eza ya solo to bande ko ebisa bino depuis kala ki Tshisekedi a dribbler bato asakani na bato bo bando mona lelo bozo mona ke makambo to bande ko dénoncer to ça na bango 5 ans to bande na bango soki 2004 ata 6 ans 2014 soki ni auto biso na IDPS mbamba mais bato ebele boyo ko comprendre que to monaka toza na information toza na esprit famille wana eza famille ya bandoki yo mama obota mwana na ote po ya kobeta mwana so mama yo mutu oza na mwasi na mobali na ndako soko moni mobali na alingi akende makambo ya Félix yebisa papa yo donc babote po okende obeta mi bato maboko po ma mibali mosusu babizengi obimi peza na ndako na olati t-shirt talanga na lati peza impair ça veut dire ya mboka na so lakisa bino na congolais te na Zaïrois yo mobali mobimba oke kolata elongi ya mobali moninga na yo mobali oke kolata elongi na oza faible mwasi pe ozolo bakena za na mobali nanga aza mwana mwasi aza ko adorer moninga na ye mobali idolâtrie aza ko adorer aza mwasi aza mobali ta bino moni peuple mokonzi alata bilongi ya bato pamba biso soki to lati penza yebake to sepeli to lata pa pamba ta yo mukolo mobimba boye na soi disant ba pasteur a lokuta bozuke ko lata elongi ya mutu ba idolâtre bokosa ka bato ozo mona ki oza kwa mutu olati trichote oza kwa adorer soki pe batuni ke défendre dans nos projets as Félix eloko ni asali eloko te boko banda osakana na bato te peuple congolais ba mama olati mwa liputa na kati kuna pantalon ya jean na ceinture munene bonjour na soki muta tindiki yo po tindiki ye vome okufa na front pona ba peuple na o ki oya kokufa ndenge boy oboni ke tozo kufa oyi bebele tozo kufa parfois po to défendre mabele te nzambe pe moya batelisateur ya omoni bele bazo kufa na ba AVC okufika boye nzambe amoni o tina ezate okufi yo moko na ndako po nzambe aza besoin ya ba acteur bino ba pasteur bolo ba amen nzambe azaka besoin ya ba acteur David azaki acteur Samson acteur akufa no kite tina suka filme biso to ba acteur yo muto zo tala ka biso zo banga soki na lobi bakoboma ngai nzambe atambola na ba perete okufa ebele bakufia na ba AVC na bandako ba arrêt cardiaque est-ce que muto abomi bango ubi bango mo mami kufeli siko zo banga nini liwa ezoka mutu nyoso après ko benga ngana wa yambote bakoboma bino bo banga keba awa eza esprit ya kobanga ezalaka te awa eza na esprit ya kobanga te po esprit ya kobanga eza esprit ya nzambe te esprit ya kobanga eza ya diable et ba congolais bele boza posséder na esprit ya diable soki na kosi bino ba passer bo comment ke na kosi esprit ya kobanga eza ya diable te mais bino moko nano ba pere bino ba passer molimo na za na kati na bino ndeni oh maena. Tu vois, il n'y a pas moyen de prêcher ici, de parler de la politique. Vous savez, quand on parle de la politique ici, il y a déjà des services du gouvernement qui sont là, et ils vont aller. Mais aux Azoba, aux Apéré, il faut dire la vérité. L'oba vérité. Et vérité qu'on sauve yo. Bisoto, on dit le bateau kamaka. Oh, bateau nini bakwe yakate. Bateau nini bakufa kate parce que Dieu nous protège.
tozolo ba vérité nzambe azobatela biso bino bozo kufa lokola bato ya mokili nzambe alobi c'est pourquoi vous êtes en train de mourir comme les hommes mais et peut-être toza bato pourquoi nzambe azoloba ke bozo kufa lokola bato pourquoi parce qu'il y a les deux dieux dans ce monde et nous sommes des dieux pour nous toucher biso en tout cas au bandi nous toucher nzambe ndo toucher biso ya oma to banga kate to tambola kana kare na biso sanyongi to tambola kana ngo bout partout oh bofanda bobanda kobanga kosa bokosi biso ekoleka te tokoloba vérité Félix aza kolabo Félix a ndoki ateki Congo après on va vous combattre ya Laura Sokoko ya Laura Sokoko so bomoni na kati boy pema tikana melanoma wayambo continue là Commandant eso ya Laura Sokoko yo mokozo ka l'air grave l'air a sonné ya Laura Sokoko nde makambo obo ya Laura Sokoko sala mokili na yo senge exil na Yemen ou ben na Libye ozo passeport toko combattre bitumba oyo peuple congolais bako sabinote biso ndenge ndeko na ngai leki na ngai so etu kolobawa biso toza ba esprit toza ba militaire tobundaki po tozala nsima ya bato te biso toza batere ngai nabotama mobali nakokufa mobali nakomona libération ya Congo après nakolibérer et puis nakolibérer bientôt le Congo sera sauvé bientôt le Congo sera libéré na nkombo ya Dieu tout puissant soki obotama po ozala esclave ya famille ya Tshisekedi akotambola na bandeko na ye balubo bazala nsima na ye ya tribaliste pas nous soki yo ndimo comme esclave ya Kagame ya Ruberwa ya Vital Kamerhe ya Moïse Mwarungabu ya Jeannette Kanambe na Zoé eza bino bazoba les gens de IDPS boza bazoba ba traître yango Mobutu abanaka kogele bino po bino boa ba traître ba lokoso ya mbongo tala depuis bobanda koteka diama ya bujima ibotonga bekole te na kataka na ngakuna bujima bo ata na morgue te balabala eza te bokanisaki badiama na nzambe atindelaki bino bole yango ka libanda tala ndenge bomemi mboka na tribaliste balokoso mpe bolingi bokotisa peuple congolais 85 millions de congolais bokotisa bango na bwato na bino boza bazoba bwa maladi Félix etufi na yo zoba mino jaune lokola mama nekebe alami mbinzo ya makonzo na ngai zoba lokola basali ikula momboya okasa ya Laura Sokoko tanga azala na mbandaka di Congo asa alambi ikula mabenge na mosaka ndenge mino ya Félix Tshilolo yali salita mobali microbe imbécile moko illettré bourrique de naissance yoke bagage intellectuel na mutuna yoke une histoire à Congo okokufa wana tala kingo mneno kanisa foreman zila Mohamed ala ko beto ku Goliata zoba moko bokoyana ba groupe na bino bako bangisa ba congolais tokozala na diaspora congolais tout oyo aza na Belgique diaspora nyos ya France ya Belgique ya Luxembourg awa Hollande peuple congolais makambo avenir ya toute nation eza en jeu ti tovandi boye groupe ya barwandais moko boye Kagame Museveni Ruberwa Moïse Mwarungabu Jeannette Kanambe oyo aza bamole mnene okasa joueur ya rugby ya Irlande salita mwasi tala ekenenge monene okasa ngubu azobota na laki ya mai ndombe elongi mabe nzoto salite bino bozosakana na Congo vous croyez que bokotia bato père ndenge bosakani na bato ya Kisasa batalemba barumbu njili Kimbancheke ndenge bana Chango ndenge bana Bandal ndenge bana Yolo batikeli bino Kisasa bonyokolaka bango na ba malaria na ba typhoïde peuple akomi ko déformement vous croyez que biso badia omona na kata poto diaspora congolais tout aza na congélateur congolais tout aza na frigo debout américain congolais tout alalaka bien on comprend
bovandi bobandeko ya Félix bosala ba réunion tokobunda na bino awa tokobunda na bino na Belgique. Merci na ya Laura Sokoko équipe d'avance surtout ese kobaki ya Laura Sokoko bato boya bokolia bokomela na suka nango victoire ekozwama tokoafrote bango awa kosambwa Félix yo zalaki mwasi na zalaki aide-soignante awa azobima tongo 4-5 azalaki na bambongo wana oyo azoya nango chaque mardi na aéroport à Zaventem. Yo Félix tango banaki kokumba baposte biloko baenveloppe baposte awa na garde midi ozwi babasheke moyibi famille ya bamafia Félix Tshilolo na mama Marti miyibi famille ya bandoki Félix Tshisekedi yo Tshilolo Tshikololo le corbeau renala na mama Marti boboma Etienne Tshisekedi okokufa yo okokufa okokoma décembre tokomona bakolela ona bandeko na yo. Vous croyez que bozwa bata banunu bocha bango na esclave bozwa bata Bukavu vire bokoti bango esclave Goma Butembo Beni Kisangani Kindu tozo toye tosukisi ba Rwandais ke bakende bino yo ke ko négocier zoba moko bo illettré ba manipuler yo na moto aza na sida kamere oya alala leki na alala mama na ye kamere kongona ya kamere tomona ka kamera sobaka bandako liboso sobaka 26 villa aye ko so misu bandako bokufa batufi na bino na ba mama na bino bazoba Kongo eza ya bino te Kongo eza ya batuchi te tokobanga bino te boze loko te devant Nzambe ya Kongo boze na kofinga bino tina jusqu'à la libération ya Congo. Bazoba bandoki bosubaka na mbeto bopumbukaka na butu na itunda mimeli lotoko milia mbwa bakanishi na babuladoki bino bokobeta nani aho bokobeta nani oyo simbi ngai nayebi adresse ino na komobilize na mobilize Europe momandako na yo pe toye totumbi yo na mwasi no na bana na yo. Vous jouez avec les gens, vous les gens de IDPS tribalistes. Vous croyez que beaucoup de peuple congolais perd. Awa kaso général kaso ngazalakate kanya mazalakate général nano komone tango foro ateka minduki na esa zalakate tozala ba pays des droits awa tona droit ya ko défendre Congo dans tous les cas de figure tokoya pendenge mibali bayaka les 17 boya na 10h boya bata France bolongwa ba 6h bokoya nzela malamu mutu moko akosala accident po boye bitumba ya mabele bembesile bokate bokangami groupe bozolo bachiluba bokobangisa biso ndeko na bini dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien parlement na maboka Kanambe Sénat Kanambe premier ministre na Kanambe Motache ba gouverneur Kanambe ba bukumesa kisasa Kanambe imperium kondi imperium armée na maboka batuchi siko bino bokwa kobangisa biso tolobela Congo te imbécile moko a passer ekobise kindumbise oza zoba passer mavinga oza zoba monoko soloka mukinja crocodile imbécile moko na kwa kubuka église na yo na kubuka église na Félix abongisi Congo abongisi oza zoba traître mavinga oza zoba na lobi na yo imbécile moko boy okobeta maka mabe awa osakana na Congo yo zoba moko bo faux pasteur pasteur moko ana 150 femmes bazoba moko boy bino bokasi bokwa otia bato pere tokokunda lobi nga na komande so bokomona ndenge tolakisa bino tokobanga bino te boza banani Congo ya bino Félix Tshilolo sali à sécession okokutana na ba Congolais soki mabele ya Congo esalemaki na liloba ya Nzambe okokutana na biso soki Kimbangu akufaka na kata prison
asalaka 30 ans ya prison okokutana na badiaspora bana bilaka le 17 soki ale molota akufaki na poison Floribert Etiebe ya babomi ye na zoba mwana mobali oyo soudanais John Nyumbi frère na ngai bazana na mona place bakunda te balimwisi ebemi na ye Arma Tungulu bakata mike mike na salita moto moko aza na histoire na Congo te akomi Congo na 1997 2001 abomi Mzee Laurent Désiré Kabila abomi Katuma Mwake abomi Aimé Kabila abomi Saba Kaputu Kanambe oyo akenda na makobolo na Chingi boma 10 000 Congolais Kanambe akenda na James Kabare na Wendy Sekri baboma ba Congolais Kagame na Museveni basafrota na Kisangani ba millions de Congolais bakufa bakatela kutu Uganda afuta 11 milliards tina lelo afuta te do bandeko na biso bakunda makaka ndengora kanyama miso minene tala adenda kokasa papa zo mema Vespa memi mama na sima aboma ba Congolais 428 morts na maloko bazoba b'imbéciles les gens de IDPS Bajama Kabunda bomi mwana na zoro babazemi moto abomeli mwana kolanda na pouvoir bazoba famille ya bazoba ba traite famille ya bachiwara famille ya mafia Tony Montana Al Pacino Jean-Claude Van Damme Chic Norris Django ne pardonne pas les assassins les criminels les gens de IDPS. Vous croyez que toko banga bino bosa ba vidéo n'importe quoi na kufinga moto na bini illettré ya ba illettré Félix Zoba moto bana okena na toilette na papier sima Zoba imbécile bato bokacho tiko finga ba Zoba bino tu wana ba Zoba bazokunda bino na libanda poto bokokunda mana ba cimetière awa Likola traite, bon pesi nzame mo Congo, bon trahissez notre pays bien aimé les Zaïre. Mboko etonda océan. Nzamba pesi biso tout, bokera na ba église, bokero lukanine. O nzamba pesi bino bo saleli yangote. Tozana océan, tozana fleuve, tozana ba rivière, tozana lac Tumba, tozana lac Tanganyika, tozana lac Maindom, tozana lac Kivu, tozana Mpaku Nebila. Nzamba pesi biso deuxième forêt du monde. Pour moi, à monde, c'est quand ne va pas d'autoroute, bilanga ete mboke zanga safu, mboke zanga tomate mbuma, mboke zanga ndembi, mboke zanga tout. Bwana mabele me bolo nakate. Botikala ka kolanda ka ba pasteur, ba walesa, ba Marcelo Zoba. Mobali mumba Zoba, mwasi mba Zoba esclave. Bakanga bino nakata 27. Zaba pambola Congo désert boko mona na ba Tchad na ba Soudan na ba Algérie ba mboka musu désert bazoza na mai mais bozana mboko yo moye bimaka mbule betaka air tout ebale kaukakate mais réside zoko ko pomper kopia bino maite bozu barrage ya ingo Mobutu salaki na mbongo ya Congo ki peuple congolais profiter na courant bozu ngo bokabela ngo Afrique du Sud bazoba batufi na bino tuna ba mokolo wa pomo na ba général etumba etula ya général na ba général Tangofo na ba général Kalumi bazoba imbécile bobemi na ko imbécile traite José Makila sida malade okokufa mabe imbécile tufi na mama na yo Gabriel Mokozo le kozo kotela zoba moko boy Carolite imbécile Congo za ba tuti yo Gabriel Mok salité microbe zoba solo vous croyez que Congo kotika na maboko abatuti bazoba ba traite to kwa padre bino tout to kwa padre bino to salela bino cimetière ba traite bientôt bokomona biso bazoba ba criminels les assassins oh Félix Tilolo bonaboy ozolingo bundisa maki mukebai po mukebai azoloba azo attaquer kamera mokondi na Congo zoba kamera mokondi kamera za Burundi azonga na Burundi oza zoba na kanisa ko Gabriel Moko koza mutamaelo ko zoba boy à cause des pouvoirs à cause d'argent au commis fou au commis malade bino tout da ba fraki jongo bino tout na ba Denis c'est ça on a ba Claude to quoi pendre bino les assassins les criminels les idiots ba voyous bozumboka na biso kitoko un pays riche bo profiter na bolingo ya peuple
bokotisi balibanais bokotisi bendien bokotisi bekolo tu ya mokili boye konyatela peuple wana siko boya kokanga nga na leki na ngai eso monoko boza bandoki ya loka sokoko soutenir bitumbo na nko telema tia mbongo na yo nje totinela yango général ya kotumba bientôt ya loka sokoko kobanga eloko te oza bien sécurisé par président Lorenzo oza bien sécurisé oza millionnaire osacrifie vie na yo osali mosala ta ya loka sokoko ana babateau de pêche na un mois azopesa ngola 450 tonnes ya poisson aza pétrolier ana bilanga asali ebele makambo ebele soutenir bitumbo okulutu na ngai soutenir ngai na bitumbo naleki na ngai so tina suka tomona moto akopekisa boketu azobwaka ya loka sokoko tufi na yo zoba mi ozotanga komba Félix Chilolo ozobenga rais ozofukamela Ruberwa ozofukamela Kamere bazoba moko boye bozotia peuple congolais père tobanga tokobunda na bino bokena biso nil part boponika na bino ba Rwandais Kagame ngana zo défendre mabe bino bozo défendre Kagame bozo protéger Ruberwa bozo protéger Zoé bozo protéger John Yumbi bozo protéger André Kimbuta bozo protéger Alexis Tam bazoba bokokufa bino tout bokokufa Seigneur Dieu Tout-Puissant a déclaré Mokilia, Félix et Chilorna Barwandi fait Koufa cette année. Et Koufa na Ebisibino. Na Ebisibino. Bazo bamoko bazo benganga yawa. Boketu wayambo. Ozayo moko nandako na bina azala ndako. Naningi to okuta na zo na hotel. So na bengi yo okuta na mokoni. Tout fina ozoba escroc. Mpiakero, mone mpiaka pote pote. Mais bozonga Congo boko no sala te. Bozonga Congo boko no sala. Ngana beso muta corrompre ngai. Ese ngai pinande na za riche in esprit. Nana beso muta corrompre ngai. Obengi ngana miso commande so mama dide alia. Otuda ngina zanga mo na bi wi me commande so na mama didi bazoyo kayo. Zoba mukolo ya zoba. So benga lisusu na kotanga kombo nao. Okobeta mama be na Paris wana imbécile mendiant yo moninga na bota mama mendiant ngai na bota mama mendiant te na za bien nana commandé so to tambola na moi jipne ata assurance ndenge zo sila ya loka sokoko ko tia assurance et puis ça moi tozo kende ya loka sokoko zo sombela nga jip akosombela nga jip na nko boko vivre ngo na nko wera ba werera na ba jibira ba tongi be immeuble bozo mona ngote na mbonga makila soki frère na nga na bituma na nga lelo amoni ke non il fait la côte la bitumbo yo ndeko na nga zo bunda bino boyebi ya sokoko boyebi ya loka sokoko c'est makila na ngai ana makila bangola la makila ya bokila lokondo yekanga moni Congo wasa Première maman il est engagé. Maman ya bota papa ya bota ya logana maman ya bota bazalaki mokonzi ya prison ambandaka ya loga sokoko akoli na justice moto oyo akoli na justice alingaka moyibi te alingaka escroquerie te alingaka makambo neto ezalaka pole peuple congolais bobanga eloko te les 17 ezali final Belgique kopela moto boya ndenge basi boya ndenge ba mama bayaka ba papa ba jeune à 18 ans il y a 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans boya oya koya tazui malédiction libela ya Congo ovanda na France ozolanda ngai kobenga ngate yaka olia okonga na tabo de pasaka sairo na ba soldo sombaka ba sac à chair osombaka bilamba cher bilamba etonama yo na bagarderobe olataka te me makambo ya Congo yango ezali serré tozala 100 000 200 000 congolais tosala démonstration ya force so oke vacance ofutaka hotel
pour la makamba Congo ça la 2 jours au foutu pour hôtel nayo longba tongo ulali mercredi to kuta biso place to kuta rande to pesa programme le 17 to kumba biso so to koluka partout boko changer betali ba boko mona biso o eza Belgique eza na poche na biso soki bosa l'Union européenne to kokota ti na Union européenne partout to ku humilier bino b'imbécile moko boy pola ni bozo vanda bande kona bino IDPS bangona batonda mika na libanda bakoliaka bafufua minene bambwa tu esili oyo kamata pembe pesaka moindo le garde bef bande kona na zo bosisango makrangundu cheke baintori baloleke benchocho babote kole bainenge bande ketu moye pumukana kisase zate miyibi bazoba. Vous croyez que Borobank Sabino, le collaborateur père pas bana iniki, batikili bino Congo, bandimi ba Rwanda ba Vandawana, bana isa bateki Congo, bana iniki ni bateki Congo, institut supérieur ipen bateki, bétida au ba grand bétida venir à Congo, ba préféré ba comme ba esclave, na mabele na mango, soko sisi classe ba l'action, pesa biso sima. Tout na moi poste ata satine yo licencié yo docteur en droit aussi sa classe mais ba commissaire yo PD mboka ni ata na Belgique bana nanga ba sisi ba classe ba laksika ba diplôme ba pesi bango ba pesi musala zovana na bureau mais yo sisi na Kinshasa na Congo sisi classe ba zo biso ke pesa biso biloka sima pesa biso to baka mondongo yo pozu onguzami mobali mobimba bazo bima likolo mbongo likolo koma na ba voiture okomi kolo okomo songoli mosongona okomi ko tia rouge à lèvres ezali grande humiliation betidia ya université ya Mbandaka ya Kisangani ya Kindu Maniema olifaline bino bosala mobilisation bazo corrompre bino bazo corrompre bino bazo étouffer bino memboka na bino ekei bozolala na typhoïde bozolala na malaria dipirone wana bakabsu bakalme yo na dipirone mote kita après yango bozokufa éducation ekufa santé ekufa social ekufa banzele eza te. Vous croyez que si moto asali moi presse moko ya 100 mètres 200 mètres Kinshasa ce n'est pas Congo Willery ce n'est pas Congo, ce n'est pas Bujimayi Bokassa ce n'est pas Mbandaka veni bosomi Victoire Bongolo ce n'est pas Katanga ou Kindu Maniema bozozwa Congo nini bino prendre bovanda kana bato de bozwa Congo nini au 100 jours ya batufi bazoba ba tribaliste bazoba tabango tu batondami na sima Félix bazoba ndeko na mina teki Congo to lobate bino bo fermer bo kanga biso bambanga na bino kangama b'imbécile moko tango bo bapesi bino kacha batinda kacha chaque fin du mois atindira bino kacha chaque fin du mois bo signer ba papier bo zoka mbongo na bino ne bo zo na ambassade to robete so na boke tu to kanga yo bangsanga yo na pobi po nanga nga pesa ba 100 kilos suna clé yo mino pina ba ne kenenge no na konyo yo pina mino yo koka na kango pina mon kole yo pina na pesa po nanga 100 kilos na kangi yo kachi okokufa te tale di elongo ka motango beta bili elongo ka mwana mukazo kumba selele serso na veni Lumbumba numéro 15 pa Vimbamba tala Félix elongi maboka camion ya veli ya Nzabombe ekozwa mabanga akayasi na carrière ya Air Congo na Air Zaïre zoba moko bobo akotimide bato totika ba illettré do ngai bana nga batangi ba classe batikala ali non bino botikala mais biso to ke no libérer Congo les diaspora tozo sabino ke bokomona baya boya ebele baba ni sabino te
bafinga na bangunga etati ngana na besoin ya 100 000 Congolais. Soki tozalaka 50 000 na Bruxelles, na France, tobima. Mais tout le monde a ba fête à mariage plein. Oui, atanga mokolo mona balaki bato bayaki plein. Mais bato na tout boya. Eza makama mabele vi na biso eza ange. Toba no mona na ba Bercy, na ba Zénith, ya ba Ndokyo, bo soutena ba Kofira, ba Werera, ba Jibila. Plein okeka po kobina na tongo na ngo dépasser $1000, 2000 osomi bilama na tongo. Ndeko na zo kufa na mama ye mombongo otinda te osepelisiwe. Bongo siko mabele na yo. Ekanga mona ba ajo botikali na ngobo. Toko no sisa ngo na kata mboka na biso. To sala bilanga. To na besoin ba diaspora ba zonga ba créer l'élevage. Bilanga ndunda ya ba fruits. To sala biso moko ba ji ya malala. Ba makambebele. Toko pesa ba biso diaspora. Na ina tozo peser 10 milliards. Tozo nga siko na bambongo na biso. To créer ba société na bandundu na Équateur. Mboka esalaka bato te mes frères. Omoni bandundu. Bato bakosala bandundu. Kaka biso moko ba Congolais. Bato bakosala Équateur eza biso. Suisse wana Belgique yo lingaka Liège. On verse kitoko gaki ba Belge nde balingi mboka na bango. Amour Congolo zanga amour motema mabe ndoki vampire. Yo kaniso lokolo zo soutenir ndeko na yo azana pouvoir ya occupation olingo kotanga zoba ya mobali. Oza zoba ya mobali oza esclave nga botama esprit. Nga na komi Kinshasa na 83 85 na beti musique o na beta ngo na mbandaka te. Na ye na sali 2 ans na kini nazo kata na komi kabo nazo katisa koteka bakoka Braza Kinshasa seria lieutenant Ekutu papa Ekutu na bichi ya liboso nazo teka na komo songa bajini nanga Levis ba esprit court papa na kena matanga moko boy na kuta na vie na ngai kosa na makureke na bandiko yemba peto yemba ngabi danser batiengana na kuti ba Don Camilo ba misha ba Yoto Star na ya na beta na directement na longota ba menacer na songi na sala oyangai na mobali guerrier batu boni akomi na Kisasa na pesa bango go apoto mwana moko ya bo très du calme po ngazala conservateur ngatala ka makam na musika ngazala ka esprit boye ba ngote bino kalisaka silence na ngane na yuma silence na ngande bokoni atela na botama ka esprit nzamba aprokamaka ngama ya pamba na libuma ya mama Vero Lisombo mama ya Laura Sokoko oya Laura Sokoko abi mama Vera okufaka nzala jamais na papa Longomboro na beta musique na ngabo papa 86 na beta na komo beta na bazouk machine bakasave na lobisiko na komi na bula poto pe na yaka poto na tanga pele mongo na nonande na zongi na ye na tanga José Baot Londres esimbite na zongi na sali 7 ans na kini na bimisa position de tir na bimisa ba danse belé ba na ye France na festival Amiens na zo visa 30 passeport na zo 27 ba pesanga na consulat ambassade à France bon sakana motote oyebi motote ko sakala nete omoni yo na ye kuna boza be esclave yango to ya na leki na commander so to ningisi monde en ténèbres bozo kokabiso te etie bozo ina biso tozo tombwa omonde to combien to nzamba matisi biso lisusu abi voilà ba David nanga bango merci Seigneur Dieu tout puissant abi commander so komande soza kuna pemende kuna bozala kuna po nebi yoke monokizange tirako komande so monokizange tireti komande so kono banga ndeni biso to ba villageois biso ba villageois to banga bino ba ngala zoke ne lokali 4 na kata zamba na ebi ndenge ba kata kanzeta poste na obenga na poste na okibo répondre na kati na oteka ngo na aéroport na kata bakoni na sala bilanga na oteka bakoko na aéroport na boya ka kozila motala isangai eloko na boya na vie na ngai za esclave na linga ke esclave te ngai bima na kati esclavage
tika ko betela batoka bayarora sokoko maboko po a créer ma emploi na ye atongi botel c'est ça batanengona tolingi bangolobi na Congo bato bakopesa bato misala to na besoin to lembi ba homme fort to na besoin ba institution forte to na besoin état de droits à likolo to pesa bato misala Congo est vide Congo est vierge c'est canevant mes frères, ata baninga na Brazzaville, ango Brazzaville tala sasu, ata za dictateur toboite, mais tala sasu na mboka na Brazza. Ate za mukeme, ata balingi na mandekonete, masali a créé atongi ba aéroport, atongi ba makamususu, akoleka na ye po akozala na sekote. Tala Angola, yuti na guerre Edouard Santos na Savimbi babunda malgré ndeko na biso Savimbi bakena kokufa mais tala après guerre ya Angola na Savimbi tala Angola lelo kotamona na 1500 km 1500 bazo battre la pouvoir bazo battre la mboka na bango lobi jaro renzo pe akotika moto mosusu akoya bino bo ole Mobutu kende ki a maladie Muzero la désiré c'est congolais c'est normal ba pesa ke pouvoir aye akufi ole yo congolais zo pouvoir bo batela mboka boyebi ke petona za rwandais bozui bo pesa pouvoir voilà ninga exterminer biso anganzambi wana zoba moka yaka masasa batale bela ba Paul na ayebi atandinga bakata ayaka ta kalisote ese kanambe yeba kata kaleso ayeba kata dodorata parfait kanambe mbesi na salité microbe zoba moko boye oye na Congo microbe salité sola masasa mbakanambe tala mbebu na yo tala mbebu na mposo lokola mokonga zoba moko ta miso minene zoba rwandais tuti un petit rwandais tuti moko boye tomoni pasi bakoki mbanga moni pasi lumbumba bakati ye mike do makila lumbumba ekende kaka ndenge wana ba rwandais basololaka na balobi na bango do bakovandela biso congolais nini nakeno piyaka Chine bomona nde babetaka bacongolais na Chine te leki na biso moko mwasi batumba yeso bakata ye mike na Inde yo congolais esokokeno meka na Chine mais ba chinois bakomi osala ba prison na Kisasa bakomi na ba général na bango na bakono batufi na bino basoda oyo bazoba ba criminels les assassins ba chinois bakomi na privilège congolais ko lobate likolo biloko angwanju Turquie a créé ba société na tala mboko ka Turquie il crée aéroport kaka ba avion so pamba tala Sénégal tala aéroport au Macky Sall tala Botswana tala ba Zambie peuple mumba congolais tatanga karato kolia bleba ya masav koto sukola na savoir rexona savoir rewa suringi mais ici là savoir comment suri ya makayabo motazo sukola savoir makayabo o sukolo bezo tembolopos tout imbécile comme Félix Tshilolo, un illettré pourri qui a aucun bagage politique, il a aucun bagage intellectuel, zoba mogobo, mosubi nambe toto zoatoti kela e Congo. Peuple congolais, soki bo yete. Merci Nabino, soki bo yel mardi na tongote. Soki bo yete. Merci. Botika na Belgique, mais biso tokolemba te ezala négatif na positif tokolemba komba ote eta ke tozino libération totale ya mboka na biso te ndenge bakoko na biso président Kasavu balumbumba batoka le 4 janvier batoka bina boy bazui contrôle la Congo mobimba ndenge Mobutu sécurisaka Congo mo eta ke to bengani no batuchi te eta ke to bengani no balibani on a te na kata mboka na biso mboka na biso to ça la vrai ressassement. Il fait bientôt ça la ressassement à zéro. Tu vas yo tata non ni maman non wa potio. Ngake naka na Uganda. Élection mo seven na beti na Sheraton ya Uganda mettant élection bandi balbi tous les bapaya il fait bobima. Na luka yas mbang peut kotika na frontière ya Ishash. Ba bengani bato tout étranger batikali bogande bangomo basa l'élection.
biso élection bachinois no bozonga na balibanais na baindien bato tout totikala bacongolais totala nanu mboka na biso élection moko mpe tosala moto akoyela eloko te le meilleur gagne soki kota ya peuple mokondi tokopona ya Laurent Sokoko tobibo tosali vote ya Laurent Sokoko vandaka nale tia candidature mpo toa deja bien toa na nyonso toa na mbongo toa na makambo nyonso bino bokase biso tobanda obundaka dans les vides tobetelaka balider na bino maboko biso bwa bazoba bacongolais ngai pena age na ngai 54 ans nakoma ikunde saka ngai nakoma biso nakoma nde sobela tobeta bolumbi tobetelaka bino Félix maboko bazoba ka Félix moko oyo bando otamona na basket epasuka na se zoba moko boye voyou couillon oye na violence bokutana na violence barwandais bakota mbokana na démocratie te barwandais bakimisaka Mobutu na minduki tokokontinue violence ya maloba tokopesa kanda haine na peuple ya nzambe peuple na baza ya bapaster te ya bapoliticien te ya bamusicien te et toutes les façons au Congo l'état n'existe pas tozala mabele yo moni général de Gaulle abengaka Hitler aza président bazoba bino tu ba professeur université wana soi-disant nakozwa badiplome ngai nakozwa badiplome na bino nakotumba yango nyonso bokenda prison ekafela batraître bacriminaire oyo biso baprocureur de la république oyo bamagistrat ya tufi boyebi ke bozosala mafia Congo eza dirige na barwandais mpe bozomona nde barwandais bazodi Rwanda tiki Rwanda, comment diriger ça y? Oh non, 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 non. Mais non, pas jusque-là. Ba Rwandais, ba tiki Rwanda. Quel courage au Baroubé roi. Na ba kamere, ba botola biso moka. Courage yango ya ndenge nini. Peuple congolais. Comment ba Rwandais, ba sala, ba Kagame, ba Roubé roi, ba Redi, ba Bisengimana, ba Bisimakara, ba Bukera, ti. Bato moko ba yana mboka na bino boye pe bovandi bozotala bango ndenge bazopiller richesse ya Congo bozotala bango ndenge bazoboma bandeko na bino bozotala bango ndenge bazopiller Congo puis biso tokendaka Seigneur Jésus ya tufi nzambe apambola Congo tokomolelela nzambe pasi mpo nzambe abandela mokili a refaire nzambe apamboli Congo apesi biso nyonso siko tokomolela nzambe pasi mpo nzambe mpo na biso bacongolais bozolingi fe bomona Abraham bomoni Jésaïe bomoni apôtre Paul bomoni Élie bomoni Daniel bomoni nani mosusu baprofete bacongolais baninga mingi siko batiki place bakende na likolo ya sekra nzambe na bango bazonga na Congo mpo bakobenga na Kanambe babingani Kanambe wi toki boleli mingi komo na ngai Moïse komo na ngai Joseph mwana Jacob komo na ngai Jacob komo na ngai Esaü komo na ngai mama Esther komo na ngai Madoshe nzambe atindi biso tokita sikoyo na Congo mpo na toya tosauve bino c'est ça eloko bolingi bozozila yango wana peuple nino akoki kochange te. Quelle sorte ya peuple? Toza peuple ya ndenge nini? Quelle sorte ya peuple? Peuple nino bakoki ko changer te. Quelle sorte ya peuple? Peuple congolais toza ndenge nini? Nous sommes milliers. Na bande ko Brazzaville batemba bime bato tozo comprendre bango te. Bande ko na biso Angola babime tosuka ndenge nini? Tosala nini na peuple? Peuple mombaka kobinaka. Yo tata mobima na mama mosala noka kutaka ba Facebook kwa mitakala ba théâtre o moto ba lobby olo s'intéresser na makama mabele bofani bozotalaka ba passer bazol betela bino histoire le kaka ni Israël mais na Israël bango moko ba betaka ba histoire wana te tokoki kopekisa moto nzambe na ete tokopekisa moto asambela te mais sambela nzambe ozala na mabele yo zo sambela oza esclave yo ba pasteur bato bazobunda bosangani bino tu ba pasteur o
toko soutenir moto tricheur moto oyo azali soutenir na barwande tika to betele maboko bokokufa mabe na pasteur mosusu ya muluba oyo abane koteya na chilo balobi oyo ameki na Félix akokufa yondo za ya kokufa ndenge za na koluka église non partout ekozala na kokanga yango ngai et toutes les façons kingaka te ekoma parke sokoko yango wana peuple congolais tolekaki commandé so akosukisa tolekaki mpo toexplike bino que l'air est grave plus que grave l'air a sonné c'est le moment de la délivrance. Il est temps bandeko na ngai tout bolandi biso na Facebook il est temps ya lora sokoko kozonga nsima te ndeko na ngai kulutu bandeko na ngai bitumba oyo ya lora sokoko toza kobunda pona tolonga yango boya bino tuna tongo tomema ba CD kacha a 300 nde ya lora lobaki topesa bino po ba CD on fait beau pirater yango bandeko na ngai ba CD on fait beau pirater ngekende Congo mobimba et puis so ba tiango na YouTube ba tiona so ngo télécharger $1 kaka ya contribution mais ba CD ke bibi demi to kaba yango mais soki bozana bolingo na ngata to tiango o azwa kite a télécharger yango do na remercier ya Laura Sokoko do merci mingi camionnette Mbola descenda à Fumukimbango honorable camionnette Mbola merci mingi Achille Mboyo na Londres merci mingi commandé son appellation mbote Ipo Waiza Koko Alouose Christian Bola Pichicho Mongo bande kona biso tout o toza ko bunana bango toko maana avant pona toyamba bande kutuba koya ya Laura Sokoko nzambe abatela yo na pesi commanda eso pesa message à Souka. Peuple congolais, ce qui est important, tout les 17, to respecter R parce que bateau Félix va respecter RT, va la bisoté. Mais bison de tous à la na R penza de façon to marcher, to commande, to manifester. Donc moto banga motote, moto père banque sa moto azate, bango ne bazawana. On a zoé sabino is vrai bango mo baza divisé na ambassade na bango kuna baza divisé na liste ya bato chilomba koyamba ba musu ba kombo ezate ba mususu meme obozo mona bazolo bake ba mususu ba yaki awa bazo sala ba komo sala musique nani ba komo sala la musique na komba ndenge za boy boza ka série bino ba combattant oyo bolo ba vérité na peuple omoni ba to ebelo ba ndikola biso ya nini ya Kasai ba mitema mabe baebi vérité même bango moko nde bazawana ke ba donc pembeni bazoloba misala ngo ba pesi biso te soki ba moni kaka soki mbalo penze simbi te na koloba toza besoin koloba na hote ozolanda nde musala toza besoin na koloba na hote bo potana kande bozo potana kuna mingi nde baza boyende kuna ngai baza kuswana na ambassade kuna bazo swana ka bo ba mosusu ba boy ko tia bango na ba liste ya koyamba bango donc message yangwana topesi bino merci mingi na bato nyonso bauti kokota namoni bakombo eza mwa ebele baoni nani tokosimba bino te tension kaka bon nayebi te soki alingi aloba nini ok merci en tout cas bakombo eza ebele soki nalingi bandotanga ngai il faut na démarrer voiture na kende mwa mosika en tout cas merci na bato to akondi Sandra Cash merci Willy Mponyo merci Zuzumo na ya finga kaboko takaka Zuzumo lingami ya Yesu merci l'ingénieur Bob Mabata merci Serge Moussatoula Senas merci ba kombo seveli na devoli bisangai Mande Kongolo merci beaucoup François Capta merci beaucoup tana bo finga kana otanga bakoma bi banga tete Dadi Ken merci en tout cas ekoinda kana ngo lobi wana ekoinda solo Jeta Kabuya Jeta Kabuya donc confirmé na équipe choc avec la petite sœur donc état-major na ki ba benga mikolo état-major ça veut dire yemogo Maserati état-major merci mingi petite sœur ausala musala kitoko Bibiche Mokolo merci en tout cas Albi et Yokani merci mingi JD Enoch Kimanga Cardinal merci en tout cas nabo bafinga boko takaka papi Mopelia merci en tout cas ba leader Claude merci
En tout cas, na ngina kende pour na moni comme ba divene Naomi Mulumba. Merci en tout cas la pesi mbote ato fingi biso ezabi tetala na bogar. Mais parce que boyo kata soni kaka ba Mulumba ba ilunga ba muto boyo kaka soni. Vous allez payer cher après présidence na bino occupation. Boza taba exemplaire. So moni ba to critiquer mingi. Bo tikit. Nation mobimbo eza na Congo. Toi nation na 450 tribus. Kaka bino. Parfois, il faut se poser la question, pourquoi tu as pointé sur la misape? Na pesi ombote mingi Naomi Mulumba. Mais yeba ke tozo bondela yo. Un jour on va comprendre après que bato na baza bondela biso. Merci mingi wayambo. Na ndenge musalo sale. Na tiki bino. OK, ya Laura Sokoko, merci. Tozo ya Laura Sokoko ne makambo. Africaine. Soki na kena lobi ba Laura Sokoko te na ola la biete. Moni bino so ndebo respecter. Vous respectez pour Naya Laura Sokoko. Ya Laura Sokoko, merci mingi. Merci mingi en tout cas Ya Laura Sokoko. Boya. Jouana soki bosali, soki musali sali mi kitoko bogomela. Ya Laura Sokoko azali. Soki to sentir vraiment bogomela bogolia po Ya Laura Sokoko azali kitoko. Bye. Ya Laura Sokoko ne makambo, Ya Laura Sokoko mwana mboka, merci na bino tu bolandi biso, merci. Nzambe abatela bino na o balingi Congo na o balingi Congo te. Rendez-vous ezali le 17 et puis le 18. Merci mingi Ya Laura Sokoko. À tout à l'heure. Merci Ingeta.